liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba Solo na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali chemaunga mbunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na ngana yo batikela kibiso pona tokutana na bolamu bomoto na biso butu pe moi solo se solo lelo tokutana susu bomu mesano mukolo mwa misatu mukolo ya kotombola lokumu ya Nzakomba et tolobaka ngo chaque fois que mercredi na misala obiso to salaka so bomoni to sali lelo na minuit ene kolobake ezali par rapport ya sirige obiso to kolobela lelo parce que ba mercredi musu to saka na moi mais lelo biso to zolobela makambo itali activation ya pembe ya mapasa parce que toloba ngo chaque fois que ba mapasa nyonso o to zomona ona botaki mapasa ale esprit mai est-ce que toloba ba mapasa parce que to moni que ba mapasa nyonso tout ba bloquer nguya na bango po bakomi kozela ba pasteur ba tcha bango maboko na mitu bakomi ko dominer bango menzoka nzoka nzambe wakelaki likolo na se o to bengi nzambe mpongo tulendo ambanza velela nzamba bakoko achaki utilité ya réalité ya bomoto ya batu na batu ekozale sengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambe pungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozale sengo na baye bandimi bana bakoko mvili mukulu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo kimbanguka kwizao mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na loposo moindo kimbanguka kwizao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya Nzambe olenku Nzakomba kimbangu mobikisi na peve ya Kongo ya baindo banso kimbangu kakwizao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka kimbangu alobaki ye akozonga na mokili mobimba kimbangu wazongi ye kimbangu alobaki ye akozonga na peve ya Kongo kimbangu wazongi ye wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka tokozala na esengo se na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela Nzambe pungu tulendo yoka biso Nzambe ya bakongwa Nzambe ya bakoko Nzambe ya bakongwa Nzambe ya bakoko tokozala na esengo se na mboka Nzambe mokonzi tokoyembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembo na Nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela Nzambe mvidi mukulu yoka biso Nzambe ya bakongwa Nzambe ya bakoko Nzambe ya ba message Nzambe ya bakoko iloba ya Nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso
ekotikala seko na kombo ya nzakumba solo pona mokili mobimba. Donc lelo toza ata mingi te mais tozolobela activation ya pembe mapasa parce que toloba yango chaque fois que nyonso babotamaka mapasa bayaka na nguya ya nzakumba esengeli badécouvrir nguya na bango mpona baexploite mais énergie ya bapouvoir oyo bango bamapasa baza nango parce que lelo bana mapasa bakomi kose plaindre pa bapaster tobike mwana mapasa oleki paster na nguya soko ozose plaindre pa paster okotelengana parce que ozangi accompagnement ya baelema oyo etambwisaka otokola pembe ya mapasa na bokoko na biso uta kala bamapasa nyonso tu bazangi kotambola na accompagnement ya pembe ya mapasa mais biso lelo oyo tozoyeba nini tokosala te yango lelo biso tolobela bamapasa parce que tolobai déjà ke bana mapasa nyonso oyo tozomona bazali na nguya koleka bapaster lelo siko tokobeta losambo bamapasa parce que tolobi nzambe ndenge asala mokili oyo bato baza makambo oyo basengeli basala mpo babénéficie nguya ya nzambe sikoyo esengi sikoyo bato na bato bayekola soki oza mapasa sala losambo ya bamapasa soki obotama yo moko sala mpe losambo ya yo moko mpona alimentation ya bomoto na wana emonana. Donc lelo tosala losambo na biso na minuit parce que tobombela bino makambo etali activation ya pembe ya bamapasa o nabota ye mapasa okogere bango ndenge nini nana kolakisa yo mais na bokoka bato moyindu banda kolakisa comment gérer les jumeaux ata babotami misatu ata babotami 4. Nous avons tous ces secrets à gérer, mais ça fait aussi partie na réalité pour na kolakisa polele ete banani yango bayebi makambo yango malamu parce que bato ebele bazowela makambo ya liloba ya nzambe me ngola mercredi bateya bakoteya te parce que baza na continuité te mais vérité makambo nyonso ekoyebana na 2021 parce que na 2021 nde bato na bato bakoyeba sikoyo continuité nini obokobakisa après le programme en 2021, c'est que 2021 va te mêler par côté Lengana. Pour voir un programme niveau opesa. Autant sommes qui n'a programme à démagogie ou bien 2021 c'est quoi que parcours tout autant bolagi nango to suki to lancer ce programme du commencement sika. PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo. Mangengenge matadi mayo mboka elaka PV ya Congo eli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka bana ya Congo botuna kimbangute ajalie mokote atindaki banana ye bamesa bamesaje batei ya liloba ya nzambe ya bakoko PV ya Congo eli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka matadi mayo mboka elaka pangi panyavelela songa lulendo betu madukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda nekona ngakoti kalate sala lolendo bisomokano kaka na matadi mayo tokende tokoma sokyo petwama lakisa lolenge mobikisi sokyo ponama lakisa lolenge mobikisi ndekona ngakoti kalate sala lolendo bisamokano kaka na matadi mayo tokende tokoma sokyo ponama
lakisa lolenge mobikisi soki opetwama lakisa lolenge mobikisi ndeko nanga kotikala te sala lolendo biso mokano kaka na matadima yo tokende tokoma solo se solo mokolo lelo tozolobela makambo etali bamapasa yango tobombelaki bino sujet na minuit parce que makambo mapasa tokolobela ngo na 15h tokolobela ngo na 12h juste ezotala bangonga obota eba na mapasa ndeni okogere bango parce que na bokoko na biso bazalaki na bamanière oyo bandaki korespecte valeur ya bana mapasa mpo na nguya na bango etosa me tomoni bamapasa lelo bakomi komitika pa ya bapaster batya bango bamaboko bazoloka nguya ya bamapasa tobiki bamapasa baleki bapaster na nguya parce que so bazali quelque chose ekopermettre biso tobénéficie bolamu ya libota mais so totiki bamapasa baketya mituna bango mpa bapaster eleko bake bapaster bakofrene bamapasa wana lelo bamapasa ebele baza disperse partout bakomi na bamikakatano bamakambo na bango ekomi bloke activité ya nguya ya bomoto na bango donc lelo tozolobela makambo etali activation ya pembe ya bamapasa mpe tokobeta losambo ya bamapasa donc bamapasa mpe aza losambo na bango prière eza uniquement mpona bamapasa donc prière lelo tozosala soki oza mapasa loko oyeba makambo nini oyo bando kosala mpona bapouvoir oyo nzambe asalelaki yo bobotama mibale parce que biso tobotama moko koki mpo lukutu bato nyonso oyo asangana na bango abenga bango mapasa par rapport ya bapouvoir oyo toye nango mpona accomplissement ya bilaka bakoko mais asko toloba siko bano babotamaka mibale oubien bobotami misato et bobotami minei parce que bamapasa bazali na plusieurs démonstrations tozolobelaki bamapasa tout oyo tomona kona boti mona mapasa yebake auti na mai donc so boti bana mapasa ata baye mibale ata baye misato ata baye 4 ata baye 5 yebake puissance wana bana babotami nango bauti na kati ya mai parce fo yeba ndenge nini okogere bana wana ezoketika bango na église mpo batya bango maboko bakotya bango makambo ya yesu baloka bango bayiba pouvoir na bango asiko tolobaki bamapasa tout basu na nguya yesu te parce que bamapasa baleki yesu na nguya mpo tobandaki déjà ke mvulusi kimbango aleki yesu na nguya mpe tokoki sikoyo na centenaire na ye mpo tomettre une épreuve ya misala nyonso oyo asalaki activation ya bamapasa ya mibali elekaka na croissance 14 jours ya croissance tope tolobi activation ya mapasa ya mibali elekaka na croissance 13 jours ya croissance du 1er au 13 topé au 14. Ça veut dire fécondation ya zemi ya mapasa esala makaka so baza ba mapasa mibali eleka kaka du 1er jusqu'au 14. Mais to tiango du 1er jusqu'au 13 parce que 14e jour ya sanza epesaka biso lokola demi croissance. Topé parcours ya croissance. Anto bika bakoko basalaki étude ya koyekola sanza pona oyebake lokola bana mapasa bauta na kati ya mai bazali ba esprit ya mai mais production na bango na esala sur la voie linéaire parce que tolobai déjà que sanza ne mutu azosala production linéaire ya ba nature nyonso oyo tomona onga na tia mwa 6e ça régit de l'année sans sanza okotia mwa 6e te onga linga mwana mwasi wana yepa lingaki nga sanza mutu azoko activer amungu wana mais ko lelo tolobela pouvoir nini onzamba tia na kati ya bamapasa to découvrir que bamapasa nyonso oyo tozomona na mokili
bazali reflecté na pouvoir ya sanza. Mais tobisiko ke pona obota mapasa ya mibali. Donc mutu po obota mapasa ya mibali, activation ya pembe ya mapasa ya mibali elekaka na croissance ya 14 jours. Il y a croissance du 1er jusqu'au 14. Topé du 1er jusqu'au 13. Parce que tu vois déjà que pour la moutou abota mwana mobali na ba réalité onza masala na kati ya sanza mouvement ovulatoire ya nzoto mwasi na régia sanza ezo jouer kaka du 1er jusqu'au 14. C'est moi si nyonso na ba période no oyo zanango mais po bota mwana mobali ezo jouer biso kaka du 1er jusqu'au 13 ou au 14. Soko lingo bota mwana mwasi ezo jouer biso du 14 jusqu'au 21. Soko lingo bota gizengi ezo jouer biso du 21 jusqu'au 28. C'est que pour na bota mwana mobali na ko utiliser secret ya fécondation du 1er jusqu'au 14 ou bien du 4 jusqu'au 14. Mais pour bota mwana mwasi na secret ya fécondation oyo jouer sikoyo du 14 jusqu'au 21. So lingo bota siko kizengi okozwa du 21 jusqu'au 28. C'est que nzamba salaka mutu teke azala fécondé akoma kizengi na libumwa mama. Eza ba erreur commise et pas na biso bato. Mais lelo tolobela pembe ya ba mapasa parce que tobi ke bana mapasa babota maka à partir il y a sanza il y a 4 jusqu'au 20 et jusqu'au 14. Du 4 jusqu'au 14 na fécondation ana bazala uniquement mapasa mibali na mibali. Bana mapasa oba obotama du 14 au 21 bazala bana basi. Mais bana mapasa oba obotama voici on se retrouve na katikati ya sanza na 14e linéaire sanze komi otozo benga lokola pleine ligne. En pleine ligne 14e jour. So na 14e jour ya sanza so komi mobimba et ça la production ya bana mapasa mais bana mapasa na so sala za mobimba bando kobima moko mwasi moko mobali. Mais so sanza za eteni du 4 jusqu'au 14 avant to comme la pleine ligne bana mapasa ba ko bota mibali mibali. Siko so sanza pazali to leki déjà étape ya 14e linéaire a comme pleine ligne toke na 15e, 16e, 17e, tina 21e linéaire. Bana mapasa oyo tango ye koki oyo tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango ye koki oyo tango ye koki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo toko yembelaka nzambe ya bomoi yangu ya boya toyembela ye toko kumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya toyembela ye boyaka baso tokumisaka nzambe ye ajali na bomoi ya seko boyaka baso tokumisaka nzambe lakumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka baso tokumisaka nzamba bakoko na biso oyo tango ekoki. Dans le secret du jour, obiso tozolobela à travers bokoko ya bato mwindu tozolobela production ya bana mapasa. Pourquoi oboti bana mapasa ezali likabo ya nzakomba ezali makambo oyo ezalaka hasard te to pe hasard te mpona mutu abota bana mapasa. Mais tobike ba mapasa
nyonso ya mokili bazali na ba énergie oyo accompagnaka bango à part ba énergie ya sanza. On a botaki bana mapasa oboti bango ndeni soko oboti bana mapasa landela secret ya fécondation ya sanza pona o bénéficier bolamu ya bomoto ba mapasa oyo boti. Mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko tani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayonkeli biso mawa ndeko atindi biso mamesaje baba koko na biso ya soloko ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na baindo bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya makongo na biso kimpavita ayonkeli biso mawa ndeko atindi biso mamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe. Natobike bana mapasa nyonso ndenge babotamaka soko boti mapasa yebake bauti na activation te mais bauti na fécondation ya sanza. So sanza tokaboli yango na 3 parties. Tokaboli sanza na 3 parties tolobike soko boti mwana mobali bana mibali nyonso na jaye mwasi na ngazemi abota mwana mobali abota kaka mwana mobali na fécondation ya sanza du 4 jusqu'au 14. Donc mibali nyonso basaka rapport sexuel na basi na bango na règle ya mwasi na yo du 4 jusqu'au 14 so mwasi na yo a concevoir a juizemi abota mwana mobali abota mwana mwasi te du 4 jusqu'au 14. Mais du 14 jusqu'au 21 mwasi na abota mwana mobali mwasi. Mais tobisco intervalle o ezali entre du 4 jusqu'au 14. Du 14 jusqu'au 21, ndesi que zopesa au mouvement migratoire ya bana mapasa. Mais bana mapasa on va obotama na 2 positions parce que mapasa mobali bazolanda toujours lignée ya fécondation du 4 jusqu'au 14. Ba mapasa on va obotama mibali. Du 14 jusqu'au 21, ba mapasa on va obotama basi. Mais ce sanza za mobimba, ba mapasa on va obotama mwasi na mobali. Mais voilà, toninga to laksabino pembe mapasa yango. Na kati na mupepe mambu mingi kelelo tanani lenda simba mupepe na maboko. Na inti ya vimba mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Na inti ya vimba mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko. Na bwala ya Afrika mambu mingi na kindoki nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Beto imba sepela Anzambe nani lenda simba mupepe na maboko. Kembo yamvu oh yamvu kembo yamvu kuisa bakalusa kumunu. Kembo yamvu oh yamvu kembo yamvu donc atolo besko yo mabelo mutu elevaka to pe e alimentaka pouvoir tout ba mapasa bazana ngo.
donc yo so oza lipasa oza na mabele oyo te okotele ngano oketa mutu pa paster ose bloqué yo moko lelo bamapasa bakendaki komitika mituna bango mpa bapaster bakomi oluka su lobiko makambo na bango to ekomi bloqué me tobi lipasa nyonso mpona ofongola makambo ya vi na yo etambola mbangu etrouve na pouvoir oyo nzambe asalela oyo etake lipasa il faut ozala accompagné na mabele oyo babengi yango pembe ya mapasa yango lelo tozolobela activation ndenge tokoki koactive boule oyo mabele oyo tokoactive yango ndeni parce que tomondike na bokoko na biso ya kala esika nyonso bamapasa bazali eza baformule oyo bakosala yango pati wana bakosala bazwi yo oza lipasa batie yo na mbunzu eza na signification nango pati wana bakosala bazwi yo batie yo na litama awa eza na signification nango pati wana bakosala bazwi yo batie yo mpe na litama oyo eza na signification nango donc tokokende malembe mpo na mateya ya mutu na mutu mpo mutu ya mutu mpe abénéficie bolamu ya kombo na nzambe oyo ezanga suka me tolakisi bino pembe ya mapasa yango soki ozalaka lipasa oza nango te lukaka yango deja ezalaka na Congo ata oza lipasa oza na Europe lukele biso eloko parce que na eloko oyo nde tokosala makambo ebele kofongola vision na oyo lipasa makambo ebele mpona oabsorbe pouvoir oyo nzambe akelela yo etanke lipasa pourkui boyaki mibale peve ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka bana ya Congo botunaki mbangu te ajali ye moko te atindaki bana na ye bamesaje batei ya liloba ya nzambe ya bakoko peve ya Congo eli bilenge ya manza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka. Donc voilà mon mke tolinge to loba pona makambo etali ba mapasa tolakisi o tozo benga lo wa pembe ba mapasa eza argile na moto ya accompagnaka pouvoir o nzamba sala pona ba mapasa va se retrouver na bolamo bo moto na bango melelo ba mapasa ya Afrique makomo ketika mitu na pa Yesu a dominé bango tobike mapasa boleki Yesu na nguya bokenda kotika Yesu mitu pa Yesu te tala pouvoir na bino yango. Ale boluka ko kipulu ala tsabino ndeni boko alimenter ba pouvoir o eboma bikisa biso bato botama moko parce que bino botama mibale donc boleki biso na pouvoir makasi nga botama mapasa te na botama moko mais bato tout nga travailler na bango na benga bango mapasa parce que nazo ko exploiter ba énergie ya bato nyonso pona to s'accomplir na mission ya nzambi pour mutule na manza velela o atindi biso à travers Mvuluski Mbangu mais bino bato botama mibale boleki biso bato to botama moko na nguya to kolobela makambo wana malem mais to bike ba mapasa nyonso po babotama ba mapasa babotama kana du 4 jusqu'au 14 et bimisa biso ka bana mapasa ya mibale donc sanza ndenga bima na likolo asaka 28 jours. Mais sans en sala 28 jours soit à parcourir du 1er jusqu'au 14 à na mapasa mibali na mibali na 14e jour sans akoma pleine lune a botela biso ba mapasa moko za mobali moko za mwasi so ba botami misatu mibale bagoya mibali moko agoya mwasi ou bien mibale bagoya basi moko agoya mobali du 21 jusqu'à et du 14 jusqu'au 21 babota mapasa basi so babota misatu moko koya mobali mibale bagoya basi toko lakisa makambo wana pona ko lakisa ke nzamba pesi biso moto ya solo pona to tidie fonctionnement banaye na kati ya évolution ya chaque nature mais atolo bela activation nendo ko activer pembe oil yende ba obenge pembe activation ya mapasa mibale elekaka na croissance il y a 13 jours ya croissance
du 1er au 13e jour. Donc, activation ya pembe oyo, soto nito travailler pour na misala ya bali, to travailler yango na 13 jours. Croissance wana et je biso du 1er jusqu'au 14. Yé nem to activer pour na tozo le la activation ya pembe ya mama pasa lukoye activation ya mapasa ya mibali elekana croissance ya jour ya croissance du 1er jusqu'au 13e jour activation na e yango nde tokosala bamapasa oyo babotamaka misatu esengeli bazala na 3 nzungu pe 3 boule ya pembe ya mapasa losambo na bango et 3 pratiques nouvelle ligne pleine ligne pe quartier pe composition to pe composition ya banzungu wana na 3 coins ya otozo benga lokola chambre denzungu na mutu ya mbetu na yo place ochaka mutu nzungu moko na esiko ochaka makolo. Ça veut dire soyo mapasa babota misatu na ndaku moko baozana nzungu moko parce que tobike ba mapasa o babota manga misatu esengeli bazana 3 nzungu bako bano garder pouvoir ba mapasa na banzungu ba argile ndaku tout o ezana ba mapasa po bazana nzungu moko ya argile to expliquer yango mais atolobike ba mapasa o babota ma misatu so boboti mapasa misatu na ndaku na bino pona bo garantir alimentation ya pouvoir ya ba mapasa na misatu esengeli na ndaku wana bozana 3 nzungu ya ba argile 3 nzungu wana argile il faut boza pe na 3 boules oil donc ndaku to ba mapasa bazai faut bazana ba boule oil ezaki ndokite nzambe mutasalango ngam na salite ngaba tindinga nene expliquer bino eloko na eloko musani ne ko permettre biso so basango ba yiko kosa bino to église catholique ba yiko lakta bino ke o bozo pratiquer zaki ndoki lelo bango la abo définir en ngote mais biso scope to yiko définir ke o pe bango ba laksa bino e yango nde ezongsi ma maintenant pasa bazali o babota memi bale bakozana libanga oyo boule ya mapasa babenga pembe ya mapasa maintenant biba mapasa o babota ma misatu o ngai mama na bota eba na mapasa misatu esengeli bazana 3 nzungu ya argile na bandaku na bango po garantir pouvoir ya ba mapasa wana makamni bayeli parce que batu tout bazwa na mokili bazana makambo activité o ba remplir selon réalité ya nzambe siko ba mapasa o babota malem su misatu be mineyo be combien so babota misatu tolobi esengeli bazala na 3 nzungu na bandaku na bango pe il faut bazala na 3 boules oyo boule ya pembe ya mapasa losambo na bango to pe losambo ba mapasa o babota na misatu elekaka na 3 pratiques losambo ya ba mapasa o babota ma mibale ekoleka na 2 pratiques losambo pe ba mapasa ba bota ma 4 ekoleka na 4 pratique etala ndenge ba mapasa ba boteli ba botameli metolobike ba mapasa o ba bota ma misatu esengeli bazala na 3 nzembu et 3 nzungu na sika bazali po ba garantir pouvoir ya makambo ba omba ye kosala 3 boule oyo boule ya pembe ya ba mapasa losambo na bango so babota me misatu elekaka na 3 pratiques. 3 pratiques ezani nouvelle ligne sans asika, pleine ligne sans akomi na katikati akomi mobimba, quartier sans akomi kosila pour déterminer biso moyen sika pe toposer banzungu wana na 3 coins ya chambre o ba mapasa bazolala nzungu moko de nzungu tochango na mutu ambetu nzungu moko tochango kota makolo donc so tokutana mapasa bobota ma misatu na chambre o bozolala bozana 3 boules oyo
pour garantir pouvoir ya bamapasa. Bozana 3 nzungu ya argile. 3 nzungu argile wana tolobi ke nzungu moko nzungu mibale ba otia ngo na mitwa mbetu. Place yo tiaka mutu. Ba che de boule o. Nzungu moko ba otia ngo na makolo. Toko s'expliquer par rapport à la réalité so bamapasa bazo comprendre les leçons na bango ya lelo. Ba obenga biso poto expliquer bango to lakisa bango makambo nini o basenge basala po basa alimenter. Parce que bamapasa lelo babi kabimbe kapa Yezu azomona na te nzoka nde bamapasa baleki Yezu na nguya. Azobi bamapasa o babota makamisatu esengeli bazala na 3 nzungu pe 3 boule ya pembe ya mapasa losambo na bango elekaka na 3 pratiques so baza bamapasa misatu nouvelle ligne pleine ligne na quartier pe composé otozobenga lokola banzungu wana misatu na 3 coins ya chambre ya esika bamapasa bazali de nzungu bakopoze yango na mitu nzungu moko bakopoze yango na makolo place balalaka. Activation ya mapasa ya mwasi na mobali elekaka na pleine ligne pamba te azali kosala na puissance ya réunification pona kosangisa bomoko ya nzakomba na kati na biso. Donc activation so bamapasa ya baza mwasi na mobali activation na bango to travailler yango pembe oyo po to lamba yango to sala yango pati to bando pakola bamapasa wana so baza mwasi na mobali ava to zwa pembe oyo to sala yango po to pakola bango pona ko activer vision na bango bakangela biso bandoki na musika so baza mwasi na mobali to travailler yango na o to zobenga lokola pleine ligne eza sanza komi mobimba. Donc so mapasa baza mwasi na mobali activation na bango na misala nyonso to ando kosala to travailler yango so sanza za mobimba so sanza za ndambu moyo sala activation ya mapasa ya mwasi na mobali ezate activation oyo kosala ya bamapasa soki sanza za ndambu otala asi baza mibali so baza mibali wando sali so sanza za ndambu. Mais so sanza za mobimba eza permis uniquement na bamapasa o babotamaki mwasi na mobali. Donc ça va différence. Donc que activation ya mapasa ya mwasi na mobali elekaka na pleine ligne pamba te azali kosala na puissance to pe bamapasa na bazali ko travailler na puissance ya pleine ligne azali kosala na puissance ya réunification pona kosangisa bomoko ya nzakomba na kati na biso. Activation ya mapasa ya mwasi ya basi elekaka na 7 jours ya quartier. Donc pendant to activer pouvoir o ebo même na kati bamapasa ya basi na basi to travailler ngo pendant 7 jours. Or bamapasa ya mibali na mibali to travailler ngo du 4 jusqu'au 14. Bamapasa siko babotami moko mwasi moko mobali to travailler bango à partir ya 14e jour parce que sanza komi mobimba. Parce que tu as déjà mouvement ovulatoire de saison. Dans le mouvement ovulatoire de saison, pourquoi parce que bazo se contrôler par rapport à la réalité au Nzambe, à ça qui fonctionnement et à basi par rapport à la conservation. Au coup d'année, moi c'est un rapport sexuel, mais au calcul qui fonctionnement à période n'a été. Tu vas dire que moi si tout a joué 28 mouvements. Mais dans 28 mouvements, moi si na yo a régler qui calculer règle là bien l'andela sukoyo autobenga mouvement ovulatoire de saison parce que du 1er jusqu'au 14 ovule mâle et botaka bana mibal. Maintenant les premiers les 13 jours les 14 et botaka bana mibal ou bien soki boti mapasa du 1er jusqu'au 13 et bota mapasa mibal. So comme 14 le quoi sanza comme pleine ligne et robota mapasa ya mwasi na mobali. Mais so jusqu'au du 15 jusqu'au du 14 jusqu'au 21 et bota biso mapasa ya basi. Ou bien basi so baza mapasa mibale ba robota mabasi. Mais du 4 jusqu'au 14 so baza mapasa ba on a fonctionnement sanza ba robima mapasa ya mibali. Du 4 jusqu'au 13, parce que dans le 14e jour,
et permettre les msu obota mapasa ya mwasi na mobali ebima babima aka na date wana ya 14e jour katikata sanza po sanza o jouer 28 jours mais katikata sanza na sanza zaga mobimba et après ça besoin pouvoir to bota ba mapasa ya mibali mwasi na mobali mais du 4 jusqu'au 13 au bota ga mapasa ya mibali na mibali parce que fécondation autolobique du 4 jusqu'au 13 ou au 14 et la fécondation et bota ba ovule mâle 14e jour wana nde siko epesa ovule o eza mwasi na mobali mais du 15 jusqu'au 21 apesi biso sikoyo mama paso bakoza sikoyo ya basi non du 4 jusqu'à du 14 jusqu'au 21 mwasi tout akozwaze mabota mwana mwasi mais soka boti mapasa abota mapasa ya baza mibali donc mapasa ya basi du 14 jusqu'au 21 mapasa ya basi parce que ovule wana ezali ovule femelle mais na 14e linéaire o sanza zo bima complet azopesa biso mapasa ya mwasi na mobali so babota misatu bakobima lemsu mibali moko mwasi soit basi mibale mobali moko tozo contrôler makambo wana selon réalité ya nzako méthodologique ba mapasa tu bautaka na mai azaba esprit ya mai parce que mai tout autre zomona na mokili ça vient de la ligne donc sanza mutu azo produit mai to développer malem kelas na biso pona bana le poso moyindo ba comprendre réalité bo mutu na bango vis-à-vis ba nature nyonso oyo nzakomba apesaki bango tobi activation ya mapasa ya mwasi poto activer lipasa mwasi à travers pembe oyo tobi activation ya mapasa ya mwasi na mobali elekaka na pleine lune pamba te azali kosala na puissance ya réunification mpona kosangisa bomoko ya nzakomba na kati na biso bato ya mapasa ya mibali e ya mwasi elekaka na 7 jours ya quartier eza sanza parcourir banda le premier ti le 14 akomi pleine ligne so à partir le 15 abandi kosila lisusu abandi ko reprendre parcours na ya commencement donc so tobi sanza na quartier ezali sanza à parcourir le premier ti le 14 comme pleine ligne après comme à pleine ligne le 15 abandi su kosila abandi ozonga dire ne tobi en quartier on tobi que activation ya pembe ya mapasa ya basi et les gars na 7 jours. Application des pratiques. 2 jours, il y a cérémonie. Premier jour, il y a pleine lune. Topé dimanche, il y a pleine lune, na minuit. Plus un pratique, il y a présentation, il y a pembe, il y a bamapasa na mo, il y a 8 heures, il y a or jaune. Pour na sa stabilité, il y a pouvoir. Il y a bamapasa plus un pratique, il y a quartier. Premier jour, il y a quartier. Ou bien deuxième jour, ou bien troisième jour, il y a quartier. Kasi nyonso wana elekaka na 7 jours, il y a évolution, il y a premier quartier. Nangonga, il y a 23 heures. Donc pendant tout travailler, makambo etali application des pratiques ya misala otolo bela pona to alimenter to peto élever ba mapa ça va se retrouver dans le pouvoir na bango tolobi application des pratiques et les 2 jours ya cérémonie premier jour do salango dimanche ya pleine ligne non sans comme mobimba ezala ka pleine ligne 14 rotations mais to salango na minuit parce que la pratique il y a pleine ligne plus un pratique il y a présentation il y a pembe oyo na mo il y a 8 heures soto ju mo pembe oyo ba mapasa to présentation na mo il y a 8 heures ezali pona ko vendre sa stabilité il y a pouvoir plus un pratique il y a quartier premier jour il y a quartier ou bien deuxième jour ou bien troisième jour kasi tolobi elekaka na 7 jours il y a évolution. Il y a premier quartier.
Nangonga ya 23h. Pona kuactiver pembe ya mapasa ya mibali na mibali. Wana tocholeka na mapasa basi basi esaka 7 jours. Mais tobi pona kuactiver pembe ya mapasa ya mibali na mibali tosengeli tozwa accès na nouvelle ligne ebandeli ya sanza. Première linéaire égale représenter pembe ya mapasa na moi ya 8h pona élargir fonctionnement ya parcours ya mobimba ya bomoto na bango. Na sima to présenter lisusu pembe ya mapasa na 12h ya butu égale 24h na otozobenga lokola début de la ligne pour la production mouvement ya croissance losambo ya augmentation ilo banzambe bo mwaseko abako wetika soko. Donc pour na biso to activer sikoyo pembe oyo ya ba mapasa o baza mibali na mibali esengeli tozwa accès na nouvelle ligne. Nouvelle ligne ezali lokola première linéaire ebandeli ya sanza pe ko représenter pembe ya mapasa na moi ya 8h pona ko élargir fonctionnement ya parcours ya ba mapasa wana. Na sima to présenter lisusu pembe ya ba mapasa na 12h ya butu égale 24h na début de la ligne pour la production kasi mouvement ya croissance to sa lango na accompagnement ya losambo ya augmentation tokoye kola makambo ya nyonso pona ko activer pembe ya mapasa ya basi basi to sengeli tozwa accès na moi ya 8h pe sanza ya 15e jour début d'évolution du quartier kino na 21e jour ya fin ya première évolution du quartier. Dans ce que nous activer pembe o poto sa misala ya ba mapasa o baza basi basi to ko travailler makambo wana na otozo benga lokola accès ya mo ya 8h pe sanza ya 15e jour. Sanza na po zaga ya 15e jour début d'évolution du quartier kino 21e jour ya fin ya première évolution du quartier. Donc il faut que la pleine ligne, que la nouvelle ligne, que la pe quartier. Faut to comprendre makamni o doit sala na ba accompagnement des éléments naturels. Pour activer pembe ya mapasa ya mwasi na mobile accès ezali kaka na pleine ligne na tongo 8h moya 8h dans hors jaune représenté pembe o na moi pe na butu na 24h représenté na sanza prière ya stabilité ya bomo ina biso batu na kata mokili. Dans ce que nous doit activer sikoyo argile oyo pona travail oto osala ya ba mapaso babotami mibali parce que tobeke mapasa bo bota mibali sanza e oza mobimba te oza ndambo so che moi sino zemi aso ekotaki ba mapasa so babota mibali yeba ke sanza bimaki ndambo ame mobimba te parce que sanza mobimba nde muteko bimisa ba mapasa moko oza mwasi moko oza mobali. Mais sanza so ya ndambo akobimiselo mapasa ya otozo benga lowa mibali na mibali so sanza za na débit. Sanza pe susu ya ndambu ezalo kwa sanza parcourir ya ko mobimba to bengi pleine ligne mais quartier za siko sanza na bandi siko katana abandi ko sila aobote loba mama pasa ya basi donc il faut to ko la sanza to ko la les réalités onzambe achana kaza ba nature na epona totambola nza komba elongo
iloba nzambe po mwa seko tozolakisaka pembe ya bamapasa wana tobike mpona koactive pembe ya bamapasa ya mwasi na mobali accès ezali kaka na pleine ligne donc po toactive pembe oyo ya bamapasa oyo bazali mwasi na mobali toandosalela yango so sanza aza mobimba mais mpona toactive sikoyo pembe oyo ya bamapasa so baza mibali na mibali tosalela yango sanza ndambo pembe oyo ya bamapasa oyo bazali mwasi na mobali tokosalela sanza mpe ya ndambo me na mouvement quartier parce que sanza ndambo aza na de mouvement sanza ndambo mosusu ya début du commencement azokojouele biso na nouvelle ligne mais sanza mpe ya ndambo mosusu mpe azokojouele biso na début du quartier 15e jour sanza bandi kokatana akoma quartier akomi lokola azongi na pleine na oyo tobenga lokola début du fonctionnement na ye donc lokola oyo tobenga lokola nouvelle ligne tobi mpona koactive pembe ya mapasa ya mwasi na mobali accès ezali kaka na pleine ligne na ntongo 8h or jaune kopresente pembe oyo mpe na butu tokopresente yango na sanza tobengi yango tosala prière ya stabilité ya bomoi ya bomoto na biso mobimba. Première prière d'ouverture esalemaka na ebandeli nde ekozwa dire ya 28 jours na nsima tosali clôture ndakisa les premiers kino le 28 nde toclôture na accompagnement ya 4 nzembo matondo tokotonda 3 fois un mpona nzakomba un mpona bakoko un mpona bamapasa wana parce que bafamille tout bazalaka na bamapasa bazalaki na droit ya kohonore bamapasa mpo babénéficie na bapouvoir ya bamapasa mais lelo bamapasa bakomi néglige mpo baketya mituna bango mpa bapaster nzoka bamapasa boleki bapaster na nguya yango tolobi yake première prière oyo tondosala na baactivité ya bamapasa tobengi yango première prière d'ouverture mpona makambo ya activité ya bamapasa esalaka esalemaka na ebandeli nde ekozwa dire ya 28 jours tokobanda yango na nsima tosali clôture ndakisa tobandi prière ya bamapasa wana na premier jour tolanda évolution ya sanza kino 28 jours nde toclôture mais tolobi tokoyemba 3 nzembo so bamapasa baza misato so baza 4 tokoyemba 4 nzembo so baza mibale tokoyemba 2 nzembo mais matondo tokotondo 3 fois matondo moko eza mpona nzakomba parce que apesi biso likabo ya bana babota mibale to misato to mpe minei matondo moko eza mpona bakoko bango bafere découvrir biso secret ya bana mapasa bautaka wapi tobike baza baesprit ya mai faut tocontrôler bango mpona tobénéficie na bapouvoir oyo bango baza nango tolongo na badistraction e matondo moko ezali mpona ngai na yo oyo tokoeleve bamapasa na biso to mpe tokohonore bango mpona koactive pembe ya mapasa mpona mapasa ya basi tosengeli tozwa accès donc mpona koactive pembe ya mapasa mpona mapasa ya mwasi na mobali tosengeli tozwa accès na pleine ligne sanza ya mobimba na ntongo tokoactive pembe oyo na moi ya 8h na butu tokoactive yango na 24 heures na sanza na nsima tosali pratique ya journée de la lune nde tokopresente pembe na 23 heures mpona losambo ya demande mouvement du quartier na nsima ya 28 jours 1 mois tokosala clôture ya oyo tozobenga lokola suka ya moi ya 8h
ya tongo. Cérémonie oyo esalemaka 3 tranches pona mapasa mibale to pe misato. Formalité de D égale représenter pembe ya mapasa na sanza ya butu pe na moi ya 8h ya tongo. Atolobela sanza ya butu na moi ya 8h ya tongo. Pona kosala pratique d'utilisation esengeli ko remplir formalité de D na tous les 3 conditions. Nasima ozwi mai oyo etambolaka dope ozwi mai oyo etambolaka to mai ya source yango nde ezali obligé pona composition ya ko réunir puissance ya bamapasa kosangisa pembe na mai pona kosala pâte lourd topé mai ya mbula. Donc pembe oyo po tosala composition to bano pakola mapasa na mbunzu awa to alimenter bango be to pakoli bango na matama tous les deux matama to kosala mai ya mbula. So mai ya mbula te to kosala mai oyo echolaka donc mai ya source. Basala mai pamba pamba te kozwaka mai pe ya pompe mais to bige mai oyo ezoko chola mai oyo ya source to pe mai ya mbula nde to kosala misala oyo. Donc pembe tokozwa pembe ya bamapasa oyo to présenter yango na moi ya 12h juste kosimba yango na maboko ya mobali na maboko mibale pendant 4 minutes 3 à 4 minutes. Tokoyemba 3 nzembo. Tokosala demande de réception. Nzambe ya bakoko na biso tosangisi bomoko ya pembe oyo pesaki biso elongo na moi pe mai pona tokundola linongi ya pembe ya mapasa tosali récitation ya prière 4 fois. Notez bien, mapasa bazali na puissance ya kobenda ba chance na distance. Application ya makambu au contraire bandoki. Donc mapasa nyonso bomonaka bana na pouvoir ya au contraire bandoki. Isiko bandoki bakoseli ba mapasa makambu ale ba mapasa batikali isolé la bandoki bakomi ko surpasser biso siko to bike soki to éveiller pouvoir o nzamba sala na kata ba mapasa bandoki ba oza disparaître. Parce que bamapasa tout bazoya na mokili bazoya kosala musala au contraire bandoki siko bandoki bakoseli mapasa makambu ale bamapasa batikaki diba ozali paso komoke pa pasteur nzoka yo leki na pasteur wana nguya parce que élément d'alimentation na yango yo mais le roi yebi tena na ko enseigner on de la tangi za classe bamapasa te malgré bengi ba jimo mais siko kimbango ya ko tangi za classe ba mutu na mutu na kata société oyeba pourquoi oza yo moko. Pourquoi ça m'a pas ça? Voilà notre objectif. Et le banzambe bon moi c'est quoi notez bien ba m'a pas ça bazali na puissance. Ya ko benda ba chance na musika application ba makambo ko contredire bandoki. Dans ba famille tout bazaka na mama pasa na bokoko na biso bazalaka papa ababima akoya pa ba ne ma pasa tuni bango a satisfaire bango apesi bango joaillerie. Les gens qui ont fait motema de façon nzela o yazo kende ebimisela ye makambo ya ke luka so ya kabeli bango ata quelque chose na nzungu na bango wana abi bolobini pona nga babi papa ndongo zo kende nzela no eko ratete donc a okende pe a osimba bolamu ya ndenge mama pasa balobelaki na sima pratique ya 12 heures nde okokata ndambu ya pembe pona kochana mai na kati ya nzungu pona kosala pâte
3 jours. Kasi ndambu ya pembe ezali na puissance ya production pe makasi na vision ya batu. Yango wana na tango ya bakoko na biso bazalaka kotangisa otobenga lokola bandundu na butu à partir ya 18h kino minuit. Na mateyo biso toteya na ndundu pa na mateya na ina toteyi makambo bandundu te. Tokoteya parce que na 2e siècle ba mindele ba pekisaka ndundu na ndundu babalana po baboyaki bato ba découvrir que bandundu ne babota balma. Baboyaki bato ba découvrir que bandundu ne babota ba chinois. Soko tozwa na mateya bandundu donc mutu se préparer parce que tolobi que mukilo ekoningana le monde va trembler. Na toteyi ba vérité te. Tozokeka malem mais atoteyi lelo siko toteyi mapasa. Iloba nzambe po mwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Donc tobi kasi ndundu azali na puissance ya production pe makasi na ya butu. Yango wana na tango ya bakoko na biso bazalaka kotangisa bandundu na butu à partir ya 18h kino na minuit. Donc so tolobeli mapasa bazala pouvoir na bango mais tobi peke bandundu bazali na puissance ya production pe baza makasi na vision na niveau ya butu. C'est que tosa classe ya bandundu tout oyo baza na Afrique to pe na Congo bandotanga na butu tosala école ya bandundu. Boza ndundu ando fonctionner na butu. Na moi moi fonctionner parce que misu na na difficulté chaleur moi ya nezo bete ezo soya na misu. Et ba pota tout e bimana banzoto bandundu to esko na secret poto bando silisa yango to boma commerce ba mindele basala ya kotekisaka kise uta ka Europe pona kobomaka ba pota ya nzoto bandundu to bike bandundu tout au rassembler bango to kocha bango na climat malili to komema bango na mbanza ngungu esika ba grotte ezali malili wana e ko permettre to pe e ko boma ba pota tout eza na nzoto bandundu. Ilo banzambe po mwa seko wa bakoko na biso ekotika la seko oboyi bakoko fimbo ya kekele oswe na Kongo nzana libumu. Manifestation de bénédiction. Lokola bana mapasa babendaka tope babendelaka biso lupemba tope ba chance pona tobuka mbuma ya bolamu na bango esengeli tolengelaka bango kokumisaka bango kokabelaka bango pe esengeli bazala na depembe na desani ya argile so bazami bale so bazami sa baoza na 3 pembe pe kochaka yango na 2 coins ya chambre na partie ya mutu oyo zolalela ya mbetu chaque jour yambo obima osimbi yango na maboko mibale pendant otozobenga lokola 4 ans na sima ekomi automatique. Non, soki oza mapasa oza na makambo bandosa ba cérémonie. So ba mibale oza na nzungu moko argile oza ba pembo mibale oza na de nzungu oza ba pembo mibale. Yo lipasa vo bima il faut simba pembe nao. O lobby obimi ok. Ato lobby te mais ton simbi yango déjà est alimenté pouvoir oyo oza nango. Ok c'est la biso makambo oyo la biso bonheur. Ya kindo kité. Ya bienfaisante. On te dit que pour la manifestation de bénédiction, loko la bana mapasa. Babende la gabiso lupe mbatope ba chance na musika. Pona tobuka mbuma ya bolamu na bango. Ya bana mapasa esengeli tolengelaka bango. Tokumisaka bango. Tokabelaka bango. Pe esengeli bazala na depembe ya mapasa de boule oyo. So boya mibale, so boya misato boza na misato. Na desani ya argile. Pe kochaka yango na 2 coins ya chambre.
na parti ya mutu ya mbetu chaque jour ya mboyo lipasa obima esengelo simbaka yango na maboko na mibale osa cérémonie pendant 4 ans pona pembe no oyekoma automatique to simbi yango te yango esala osiko musala lo banza mebo mwase ko bakoko etika se to koyemba 4 nzembo pona makambo etali activation ba mapasa nzembo ya invocation louange glorification na nzembo ya toyembi nzembo ya invocation purification na louange donc toyemba lokwa 3 nzembo na nzembo ya purification louange na glorification toyembi Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza Kimbangu wiza mupeva kongo wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva kongo wiza Kimbangu wiza eyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva kongo wana ezali nzembo ya purification so tozwi nzembo ya louange pe otobenga lokola glorification na nzembo ya glorification mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumuki masiki beni sukolantima et jouer côté ya glorification et jouer pe louange et jouer pe invocation te kozwa troisième chanson ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami Kimbangu ningi kukula yami Kimbangu walingile azia itela yashi yuma yalingile Kimbangu ningi kukula yami ana quatrième chanson tozali na Kembo 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 nzambi mpungu kembo si wasolwa donc tolobi ake 4 nzembo invocation purification louange na glorification ne topesi par exemple opona makambo itali activation mapasa na sima ya 4 jours to pe 8 jours nde okoki kopakola sikoyo pembe oyo salaki pati na mbunzu na de matama gauche na droite réunification ya vision donc to bomona ba mapasa kalabado pakola ba bazui argile oyo basali yango pati bapakoli na matama oyo bapakoli ekoto bapakoli na mbunzu ye mutu azopesa alimentation ya vision il faut toyekola ye yeyo baosala nde makambo ebele atobike na nsima ya 4 jours to pe 8 jours nde okoki sikoyo kopakola pembe oyo osalaki pati na mbunzu na de matama gauche na droite réunification ya vision tokotondo nzambe 3 fois par rapport il y a 3 formalités nouvelle ligne pleine ligne quartier moko na moko azali na mouvement ya tour orbitaire na yango conditionné ça veut dire makambo o a pratique tozolo batolobi kotondo 3 fois par rapport il y a 3 formalités nouvelle ligne pleine ligne quartier skotolobi age moko na moko azali na mouvement ya tour orbitaire na yango conditionné pour la composition ya pati to sala eloko pati to pepembe o pati okoki kosalela ata mai ya mbula to pe mai oyo etiolaka mai ya source pamba te
ba esprit ya mbula bazali ba esprit ya mai bangonde basalaka accompagnement ya pouvoir ya mapasa. Donc pendant tout travail pouvoir ya mapasa tokoluka mai o echolaka mai ya source soit mai ya mbula parce que tobike esprit pe o ba o tambo na kati ya mbula tokoyekola esprit o bazaka na kati ya mai ya mbula bazali esprit ya mai. Mais tobike mai tout to mona na mokili et la produit na sanza parce que sanza a produit 31 millions ya source ba mai na Congo Kinshasa ba mai ya Changu ba mai Njili bama ya Kalamu bama iwanyo so za 31 millions ya Congo mobimba na Afrique na nteto tangi na Congo po tolobela Afrique mais to bani na Congo des sources du monde. To na 26 grandes rivières navigables et là toujours produit na kata sanza. Donc il faut que la sanza to ko la pe ba élément ba biloko oyo nzamba bakoko apesa ngana yo pona e accompagner bomo inangana yo mobimba. Ilo ba nzambe bo mwaseko aba koko na biso ekotika siko tozo beta lo sambu o eza uniquement pona ba mapasa parce que to bige ba mapasa baza makambo ebele mais to pesika mwa ndambu leçon insilité to sugina ka wana parce que so bito continuer leçon eza makambo ebele mais azelo to sugina no kaka na makambo etali o tozo benga lokola makambo ya ba mapasa ndeni ba mapasa basengeli ba fonctionner donc to sengi ba mapasa tout to bengana to solola makambo na bino ba mapasa so yo zali paso ketika mutu no pa Yesu yeba ke bazo yibo pouvoir oleki Yesu na nguya Yesu ana nguya teste teketeka pamba un dessin animé donc lelo to lobeli ba mapasa nyonso ya mokili bazali accompagner na boule oyo to bengi pembe ya mapasa yango nde mutu e accompagnaka bango. Kilumbu kwiza pe bakongo banani bamona yo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza pe bakongo banani bamona yo bandombe bamona yo yayike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bamapasa banani bamona yo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza banabilaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza bankaka banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Mbuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Kimuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame ailwe ngisi wa monao. Watoto mangi muzulu mangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo bakaka babanzila nga fuluzi kibakuka kwiza kaka kwiza sambunu fulusu solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olenkumu mvidi mukulu wa bankambwa nzambi mpungutulendo ya mbanza velela tobeleli yo na kombo ya milimo nyonso ya mai na tina ete
bokolisa boyebi pe linongi na biso na lolenge ya etamboli ya mai pona tokokisa mokano ya misala ya moko na moko na kati na biso batu pe na kati na mokili. Botondisa biso na bokasi ya milimo mibale oyo etambolaka nzela moko na ntina ete tokundola mabombami ya bamakambo ebele. Nzambe ya bakoko na biso okabelaki biso milimo ya mapasa pona bafongola biso misu na ntina ete toyeba bozindo ya mokili mobimba pona kokengela biso liboso ya milimo na soloka pona kobendela biso bangenge ya bamakambu ndenge na ndenge. Nzambe ya bakoko na biso Nzambe ya koko mbo aza lipasa na mpia opesaki biso pembe pona kobatela bokasi ya mapasa na mamakambu nyonso pona linongi kobatela singa ya bolingo ya sanza na moi pona mbotama ezala ebele tokumisi kombo na yo likolo na nyonso pamba te oluti bolamu ya kino suka te ya kokabela biso likabo ya milimo mibale na mbala moko. Tobeleli bino bakoko bwa biso na nzela na sanza pe na nzela na moi pona botondisa bomoi na biso na kongenga na sanza pe na mulai na moi na mulai na mai pona tosala bamakambu oyo ezanga suka pe tozala na makasi ya kobatela mabota na biso. Tosangisi bomoko ya pembe ya mamapasa elongo na sanza na ntina ete tobuka mbuma ya bolamu nyonso oyo ebombama na kati na pembe ya mamapasa pona kosalela na yango misala ndenge na ndenge ya kosunga bomoi na biso mobimba matondo mingi na nzakomba pe bakoko na biso ya milimo mibale pona likabo munene bopesaki biso ya kobatela etamboli ya bomoi na biso mobimba etikala sebongo oboyi bakoko fimbu ya kekele oswai na Kongo nzala na libomu. Ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile aze itela yanshi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami vuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile koka makeke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina tami mala mala mvulule wayo chilamina tami mala mala mvulule chilamina tami mala mala mvulule wayo chilamina tami mala aile chilamwila ngovile koka makeke kimbangu walingile kongo ningi kukula yami kimbangu walingile kongo ngovile koka makeke mama nzinga walingile mama kimba vita ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mala mvulule wayo chilamina chami mala kembo kembo kemwanza mbya pungu kemba siwa solwa
kemo vidi mukulu kemo osiwa solwa zaya yosokemela baba bakwikila muzambia mpungu tulendo Kongo kemo maweja kemo osiwa solwa totondo pona nzakomba pe bakoko na biso na bwanya na maelo bakabeli biso mukolo mwa lelo totondo pona biso moko bakitani ya bakoko bilengi ya nkoto mibale totondo pona bana mapasa bazali na misala enene ongana soki tokundoli yango tokokengela bango pona babimisela biso mabombami oyo ebatami na kati na bango ya kodeloge bandoki mpe ya kopesa biso bachance ebele totondo pona bakitani na biso oyo bakoya kokoba misala to mpe yenda esika ngana oyo tokosukela mpona mokolo lelo tosuki wana tolobeli makambo etali bana mapasa bamateya oyo tozoloba bokotanga wana université moko te kimbangu kaka moto abanda kotangisa makambo oyo mutu tu esengela landa mpo abeneficie sikoyo revenu ya bolamu bomoto na ye donc tolobeli activation ya pembe ya bamapasa naona tokoti na bakupe ne ya bamapasa te mais activation ya pembe ya mapasa yango eza argile activaka yango na mo ya 8h to pe na sanza o ya butu mais sanza wana akoza pe pleine ligne ezali sanza mobimba mais na leçon na biso lelo tolobi ke activation ba mapasa ya mibali elekaka na croissance ya sanza ya premier jour ti 13e jour parce que ezaka ya ndambu donc mapasa po babotama soko zana otiemwa sino zemi so botelo mapasa mibali yebake zemi wana ekotaki ntango sanza ezalaki ndambu parce que sanza mobimba ekopermettre obota mapasa bakozala moko mwasi moko mobali so babotami basi misatu bakozala lemsu moko mobali mibale basi ou bien mibale basi moko mobali so mapasa ya basi babotamaka a partir ya 7 jours ya quartier sanza banda le 14 ti le 21 nde parcours wana ezopermettre obota bana mapasa ya basi non jamais moto akobota bana mapasa ya basi na ebandela sanza te wana eza balogique oyo tolobaka nzambe atya baprincipe na ye na balogique ya fonctionnement oyo ezokobalana na bomoto oyo akabelaki nga nao sikoyo fo toyekola makambo bamapasa donc oza mapasa bengaka okipulu batalisa osekele na yo mpona obénéficier bolamu ya bapouvoir oyo nzambe asalelaka o mapasa mpo tobima mapasa tu bazali l'esprit ya mai al tozali na continuité de programme mpona kolakisa bozindo ya 444 000 livres oyo koenseigner sikoyo mwana loposo moyindo nyonso ayeba kiboye akoza fiere etali ye okozanga contenu abiso sikoyo tozolobela contenu ya mobimba ya bomoto na biso oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Congo nzala na libumu na yango tolobi ake leçon na biso lelo tolobeli bana mapasa activation ya mapasa ya mibali elekaka na croissance premier jour ya sanza kino 13e jour ya sanza du 1er jusqu'au 13 wa sanza zaka ndam parce que 14e jour akomi mobimba ba mapasa o babotamaka misatu esengeli bazala na 3 nzungu pe 3 boules oyo bamabanga oyo parce que lelo bomoni ba chinois bazomela mai na ba nzungu ya bargile babatela fonctionnement bâtiment du cœur na bango mais yo ozosopana ozomela nzungu omela mai na ba kopo ya bamanzanza ale tension oyo bando mata nyonso parce que ozo respecter fonctionnement bomoto no te bako bamelaka mai na kopo ya manzanza te bamelaka mai na kopo ya plastique te malgré basalelaka plastique mais bamelaka mai na kopo ya argile parce que ezotia bongo ezotia oyo tozobenga lokola bâtiment du cœur na bango ezala posé ezala na basurcharge te donc tokoyekola makambo ndenge na ndenge oyo tozanga ekoyekola mpona mutu mwindu mpe asaisi opportunité ya bolamu ya bomoto na ye vis-à-vis ya banature nyonso oyo epesamelaki biso na nzakomba oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Congo nzala na libumu donc lelo tolobeli kokombo na kokompia baza bamilimo
ya biso loposo moyindo lolobela Gabriel ya mbo azalaka te na boyoka te ange kombo mbo na boyoka te ange kombo mpia mais biso tolobe siko molimo akoko mbo na koko mpia eza na batribu nyonso ekolo na ekolo eza na ebengeli nango bamsu babengi kuna bamongo babengi mboyo wana siko bamongo bangala kuna baobenga mboyo bazaka bamapasa mais koto na biso bandundu tobengi mbona mpia batetele baza na kombo babenga bamapasa non il faut toyekola bamilimo ya bomoto na ngana opo tokutana siko na fréquence oyo kopermettre ngana yo tosimba bolamu ya bomoto na biso na maboko voilà mwa moke tozoyekola malembe nde tofongola kaboche ya bomoto na biso mpona tokutana na réalité oyo nzakomba alingaki bomoto na ngana yo evivre na mabombadi nyonso donc prière et activation ya bamapasa tobenga yango mpe prière de 4 na prière activation bamapasa et apemba bamapasa tobenga yango mpe prière de 4 parce que tobike mapasa mosusu bakobota mibale mwasi na mobali to mibali na mibali misu mpe bakobota misatu mibali moko mwasi tokoyekola bamakambo ya nyonso me tobengi losambo ya activation ya pembe ya bamapasa oyo tobenga yango mpe prière de 4 parce que eza na bacérémonie oyo kosala mpona koréunir baélément ya bamapasa mais malembe tobanda complete cahier de charge mpona bato na bato bakutana na revenu ya bolamu ya bomoto bwa bango totombeli butu elamu na bakoko nyonso tosalaki losambo ya lelo na minuit mpona koaccomplir misala oyo ebombami na kati ya bamapasa parce que lokwa baza milimo ya mai makambo na bango ezalaka mingi butu to mpe na bacroise ya bangonga tokoka kosango mpe na 12 heures juste ou bien 18 heures juste ou bien minuit juste ou bien 6 heures juste bapouvoir na bango eza régi na kati ya bacroise ya baair mais tosali yango na butu mpona koanglobe pouvoir na bango nyonso ebanda sikoyo koactive biso tosala misala ndenge na nde tokee liboso totombola lokumu ya nzakomba mpona topesa explication réelle du monde, il y a tout étendu de la terre par rapport il y a batuna bato na botame nga moko pouvoir ni ozanango na botame mapasa makamni oyo sana mokili donc toziza ko apona ko encadrer na ba mapasa to laksa bango mateya ya ba mapasa ndeni ba ko fonctionner pour ba garantir biso pouvoir ya bomoto bwa bango oboyi bakoko fimbo kekele oswa na ko ngonza na libulu na libumu ba pasteur ba koteya mateya ote ce n'est que Kimbangu qui va vous enseigner yango tozo ko enseigner mais tozo préparer ce programme ya 2021 parce que babi 2021 mokili mobimba ekoningana le monde va trembler ilo banzambe bomo ya seko oya bakoko ekotika la seko matondo mingi na mvuluzi pe matondo mingi na bakoko ya mokili mobimba bye bye.